Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé le sus ensemble, kakande tout sur la ranabino papa mama Simba Nabokebi. Na eto lobela mukeli kambu ya pasteur Denis Lesse. Oyebi yaya ngana kulinga tomeka ko comprendre muke problème nini komi na vie ya Denis Lesse. Soki no linga to lobela Denis Lesse par rapport ya ba miracle au Denis Lesse asalaka à l'époque. Yango zomona lelo mambu ya ba pasta nga personnellement ekamwisa na ngongate. Ekamwisa ngate na ninga na ressuscité poto moni déjà ya komona. Denis Lesse azali na ko bengende azalaki mutu oyo azalaki parmi ba grands serviteurs de Dieu. Na ebité peut-être azalaka nzambe nde atika ye ou bien azalaka na ekarate nyonso wana ezalaka lokuta na ebité, c'est juste analyse tout ça na bino ensemble. Mais niveau Denis Lesse azalaka na impact na sur les plans national et international. Denis Lesse ayebanaka makasi RDC, l'Afrique, même sur le plan international ndenge na lobi bato bayebi Denis Lesse bayebi Denis Lesse nzondo recevez les miracles. Simba TV na biki, Mela Mai na meli na biki, fongola misu na moni asala ba miracle ebele. Mais lelo Denis Lesse akomi muto akomi kolobela musique profane, akomi ne kolobela ba musicien nga ezokamisa nga tisiko o pe susu kaka image ya sika eza Denis Lesse ye moko to copie ya Denis Lesse. Na ebité to landa na vidéo pour comprendre, peut-être pour comprendre mamna olobate to landa niveau mususu fali akoma musika ya do beta musique fali a wuti to wuti na ba parti kote mai ndombe kuna basi akomi mutu tika moninga renye mais yo mona ite ba musu ba kundi kuna mi de national ba ita ba ngobana na ba musika fali après dans les watana les restes wala ba bundana ba bundana so ba zo la ba bondele parce que ba kufi complètement te ba kufi bela comment vous fallait quand na extrêmement polémique ils ont pas polémique na la Côte d'Ivoire na ba mate ndeli aseni il faut ça na moi de ça c'est une française maman na zamu tapoto fallait pas comme une international asimi maman na tendresse où est le problème? C'est sa mère. Ah oui, ça fait pas poli. Oh, ça fait pas poli. Comment c'est ma mère? C'est la tendresse. Qu'est-ce que vous dites? Ça fait la tendresse. Ça fait la tendresse. Mais c'est à la nara ici gamin les autres là. Baba n'a pas Kabila. Ah, mais c'est chrétien. Bali Gimbongo. Oya kusike wera son. Ah, wera kana bituma. Abutaka papa. Nani? Mboge koma mboga bafali bawera bazibe batwala nyoso comment jibe avant 10 ans son en tout cas qu'il pleuve qu'il neige alingi na été 18 wana atala bité bano yo so na kena bango esi mate na zo episode jibe amanyele ndo zo mona na merci les sous l'autre année prochaine papa tikai ça m'a monné mutu na ezo tina check bayebi baproblème mato alekana nango te mato amutu nanga to banane bakursu totambolaka naye tokonoyema makolo tokata bamombele biso batotraversa badésert batekoa badésert nyonso ya mokili onga na mato oyo mpenza boye totie mpe bible pembeni na obeto na normal boye na obete donc na normal mpenza totiki mpoka na sportif na normal mpenza totiki mpenza na obamba ye comment yo passer ozo continue côté na batatuage oza na photo na yo
Nana d'Algérite. Il veut fonger mi-ange, mi-démon. Comment on appelle ça? J'ai fait fonger mi-ange, mi-démon. Bah, réveillons. Tu as un problème. Déjà, les 24 Boratamo, combien de temps? C'est le conflit. C'est le conflit? Bah, Bobby, ils sont massoulots. Ils sont massoulots, les 31. Mais Nzambe, tu as dit. Mais Nzambe a tigé la biso. Couvre-feu, qu'il te lingaka. RT, Bakatango RT. Bato Bakata Bakite, RT catholique. Pour Bango Bazanarite. Mokonza Zalabina Zalasango et la Mouloko la Santo. Badola Dalo. Bango Bata la montre. L'éternel est Dieu. Oh, alléluia. Mon Dieu. Il a apparu. Oh, ils sont sur Koyo, tous à bateau et ici. Au Bandi Kotolo, que vous savez, ça Kotolo, Oya aussi, Mamutamasu. Il y a 8 péris, maman, il est à moi d'offrande. Il y a un mois déjà. Pour Adiana, au moins $60,000 sur la kit. Et si mon président a valu la haine pour toi. Oh, alléluia. Là, le pays va bien marcher. Là, ma commission, Nzambe, ne va pas te mener. Ils sont aussi filles. Au Tokyo pose. Et là, on a envoyé un moko, papa. Papa, on va se dire. Il y a sacré comme on dirait ce qu'on copte. Or, il a copté, il a vision. Au moment où on m'a fait ça dans le président il faut ça la éveillé. Dans même une distraction. Et puis mon soit parce que dans mon événement dans 6 mois événement m'a cassé un écran prophétique. Décortiquer des choses écran prophétique. Voilà. Tout élément on a ya likambo ya écran prophétique. Écran prophétique ya ngonde denile sa sali nango ba miracle ebele na RDCP partout au monde ndenge toyebi. Denile Saza Muto a opéré ba miracle ebele à l'époque. Denile c'était là. Bamsous yebi Denile c'était mais bandeko o ba yebi Denile c'est ba yebi qui est Denile ou qui était Denile. Il y a Denile Saza qui prophète parmi les prophètes de la RDC. C'est-à-dire, bah propos teni ya Denile c'est autre zomona lelo nga personnellement ils ont choqué nga. Ils ont choqué nga na on dit maté que yem toki ko tenir ba jar ya ba émission ya boy. Ba jar ya ba propos na ba langage na ba maramnyoso ya zolo bandengo yoki wana. Nga personnellement ils ont sala nga somo nzoto malili. Yaya oyebi Denile c'était mena yebi sio ba oyo ba yebi Denile c'est ozomona awa. Ndenge na cheye awa ba o ba yebi ye. Yaya oyazaki mutu ya lisekite. Denile se nzondo. Nzondo. Kolo ba miracle. Mutasali miracle na RDC lokola ye azate. Yezaki maramute ke oya komona ye Simba TV. Recevez obiki. Chamai na kopo chali kola TV. Recevez melamai obiki. Recevez otamboli. Recevez omoni. Mais tala lelo biloko ya komi koloba. Atiki Bible, abwaki église, akena makambo ya komi koloba wana. Akomi na ye fan, akomi supporter, ya ba musicien tout. Na listo ye moko azotanga wana. Et ayebi ba activité na bango moko. C'est-à-dire, pasteur atiki koyeba Bible, mais pasteur ake koyeba ba activité ya ba musicien profane. Ba activité ya moko Denile sayebi. Webi biloko yaya elo ni na ngana ebisa pourquoi dans l'action image nyonso ezo sala malelo boka mwate yango na ebisa bino bolinko yoka kote mupepeza te kote miracle ezo sala mabino tu boke sopana kote bazo kanga bandoki bino tu boke sopana boko ya koyeba ngo plus tard kezaki nango ba aventure yaya ce sont les aventuriers tika toke na onde wana parce que za likambo Bible lelo kondi mamutulo kwa Denile sa okolo ba biloko ya zoloba Denile se. So il y a na RDC tozaki na 5 prophètes parmi les 5 yé na kati à l'époque. On a biso bana mike à l'époque yé. Parmi les 5, so bazaki 5 na RDC yé aza parmi en cause à même deuxième ou premier à l'époque na lobby. Mais lelo yo kasko côté ya komia ya. C'est-à-dire lelo nyoso bango basalaki lelo baye ko bimana poasa. Yango pe hypocrisie eza na o mabeka katika za na o ya za lelo alakisi biso nani ya zalaka. C'est tout à fait normal. Mais question nga na ngana Barcelona suka yaya ke bana bango baza ebele pe ba o continuer ko bima. To mona ba mususu ba bwaka ya bango na ba Facebook, bato ba otindela ngao.
ateyaka na ba Facebook bozo kabula na ba WhatsApp wana nyonso ezo mema bino mu pepe tozomona bango partout babimi ebele lokola mayebo prophétie miracle mena sima bambula tokoya koyeba kezalaki na ngo ya nzambe te c'est-à-dire yaya keba kolanda mu pepe nyonso ekoyela yo na kombo ya miracle parce que problème ya écran non comment dirais-je écran de miracle oya banda ko salela yango nde batu balandaki batu bayebaki te qui était Deniles metala lelo akomi na ye mutaba musique ya ba JB ya ba Weranson ba Koffi Olomide tout le reste et salima wanga personnellement ezoka mwisanga tisiko na ondima nanga te pona yebi bien tisiko na ondima te yango na yena monisa pe bino nini ekoki kozala nini ekomeli yo ki ko réfléchir ndeni na problème pesa biso na ba commentaire na sur clavier ça dit yaya na monde lelo toka moite nyonso to mona ki kala yango pe to mona lelo ba époque ba Deniles yango su sezongi lelo ba miracle bino bolingi miracle bolinga kote mona na miso même époque ezongi to komo mona ngo ebele na réseaux sociaux tozo mona ebele me yaya simba kondima na mutu na mutaza lesika azali soki oza convaincu vanda kolanda pe mon pepete simba kondima na otelema kotoza me yebaka wapi yozo kende parce que batu nyonso ba Deniles se babungisa soki ezaki lelo ke mokili ekufaka nango donc batu nyonso balandaki Deniles direct en enfer tout droit en enfer ba chaînette nyonso ya batu bazwa banda kwa batu bapesa bango mituka bambongo siko lelo na suka nango te ko comprendre ke ezaki nango ba système oyebi bato bapesa kai banda ku lelo ba oyo kandenge nini oyebi bato bapesa kai ba chaînette lelo ba oyo kandenge nini oyebi bato bapesa kai mituka lelo ba oyo kandenge nini oyebi bato bapesa kai bandaku lelo ba oyo kandenge nini voilà fungola miso yo po kolela lobi lelo te me lobi okolela sambela nzambe tika koluka miracle sambela nzambe tika koluka miracle donc voilà merci beaucoup on a lingaki toloba muke pour un problème à Deniles sangwana yaya mokili compliqué grand prophète ya RDC grand prophète de la nation lelo akomi na ye fan na musique profane ya JB mpia na Weranson Koffi Olomide et tout le reste merci beaucoup yaya ya kokamo ezate bible lobaki na mikolo suka bokoyeba bango na misala na bango donc voilà l'état est mon yaya mi batela banga pe makambo e banga yo merci beaucoup partagez votre émission aimez commenter ko sala bien ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission zakoya ciao.